patrimoine de la presse congolaise aussi du kokita awa tozala une équipe na kati na CNPP pas y te ko na ndeko na biso Coco Dioko au te ko na biso ensemble na kati ya ASTV pona ko senga SOS na papa na biso Michonoka aspect spirituel na yango papa na biso asalaki moi geste pona ko sunga parce que nzamba pesa ye vraiment motema ya ko sunga ba bazana ba problème pe ba bazana ba maladie pe la ba makambu songolo mpakala de biso ASTV to kiti awa na kati ya CNPP pona ko zo ba image to la kisabino lolenge eta ya Coco Dioko ezali Beba lobaki Coco Dioko akufi o Coco Dioko akoma liboma eza non cesse bakosa kibino de biso Gossip Mag toza wana pona ko corriger nga na benga kango Bic Rouge ndi nazo senga na ndeko nanga azali sima ya caméra homme invisible Gédéon Lupatu mwana mobalo za respect banda int na numéro 10 akotsani sangai na ndeko na biso Coco Dioko na Chaka Congo to meka kosola mai matali affaire Coco Dioko pe na likambo ya maladie na ye biso yo na kati ya CNPP biso yo Coco Dioko yo balabaki akufaki yo akufate aza en vie Coco Dioko yo en forme alors la biso expression moko papa betele biso lo moko ba tala baboko kata papa lo bandele lo kwanda ozaki na RTNC c'est Rwanda Coco Dioko babina Gossip na Mag babana za likambo ya Bic Rouge biso to bambaka ba image te biso za likambo tic-tac yo okoka douleur okatana la patrimoine de la presse congolaise moi la moi soit beza Goliath veut dire na kati ya ASTV papa nanga Jean-Marie na kati ya ASTV Coco Dioko yeyo loba e bukanite ozo senga SOS na banani yakana tolo banani yakana oh ngai nakomi kusala bate numéro wana pokaka nakosekisa bango comment nous ça visite moko na ASTV o pa mission kapé encourager ngai après si vraiment Coco Dioko ba souhaiter bonne guérison. Pourquoi quand ils allaient à Chaka Congo alors les autres musala bango vraiment ils allaient nini? Non, on s'improvise pas. Vous devez image beba qui boni non. Beaucoup ces gens là qui parlent en français ce sont des copies collées. Ils ont prendre ba ngo ça on a salaka. Mais tu on a la salaka c'est naturel. Ils ont écouté dans makila. Yango moné de Coco Dioko mona kana Coco Dioko c'est un grand artiste yango mona ngakate ke ya Coco Yewana ya Coco Yewana vokia ya pas tout font là vraiment image ya Coco azokota na kata plateau font là vraiment image ya Coco na buto dame kitoko mbote ya Coco lengi mbote mingi bonne santé sikoyo santé ça va tomonyo pene ya président Chaka Koko pardon pemeni ya Chaka ya Congo message ni ozoko annoncer na bazotalo na kati ya Gossip Mag na ba pesa na ba fanatique na yo na ba fanatique ndo nyonso na ngai voilà bayamba kitoko bayamba bango mo bazana choix na bango oyo bakopona alors tukozela kaka terrain et même biso. Ok, merci na permission moi muke tozongisa loba epa ya Chaka Congo Coco Dioko pourquoi na tia ka mamunaite banda na bindenge bandaka na ndenga yaki awa tanga bimaki awa Coco Dioko on est bien. Il fallait suivre ça là quitter dès que ça réussite vraiment Coco Dioko so ibete les gars hein téléspectateur bayamba sonzo et ba belati abelagiti Siko awa na CNPP osani bon naye ko kolandela traitement na ngai
mutu nyonso abelaka mutu abelaka te asa te biso nyonso tobelaka me na kala nyonso nzo obelaka ngabe nabelaki te monyango sikoyo ngabe nabelaki monyango sikoyo cheka Congo nazongisi micro epana Kokodoko ça sont des grands monuments il faut tolengela to affaire na bango yango bate belé ba s'improvisaka na makambo ekomi social ouais ba social on s'improvise pas mingo no mona ka de copie coller ba coller kaito casser chaka ko mino dernièrement mona kitolaki na papa na biso Kabachi est-ce que moi va me chrétien premier papa Kabachi c'est moi qui est près de lui on a remercié Fondation Eric Moukadi on a remercié le prophète de Lokamba on a remercié papa Nabiso maman Nabiso Tina Lessi oui moi maman so ya c'est pareil parce que Kokodio quoi Soki nous étions organisés les retours de maman Denise acteur ça artiste comédien en général artiste et bien souvent yele toujours mandam tout bon mandam et biso artiste to ligi ba folie de grandeur impossible nous ne voulons pas s'organiser ceux qui trouvent vraiment on a vision ah quand ça sent dans là il faut soutenir donc mais ma béni va mon rangai et lelo Kokodio 5 jours abamo la kete moi jouer baluki mais muninga na mo bosozi matata ta moni yenga bisozi matata zo image tant de poster ndem jouer la moni yango nde uribe papa la bango na bengi papa lombe abio no bozo ebo me na voici donc papa ina na CNPP mais vraiment hier information peu ça yo lobby to no signé nani yani mo c'est moi c'est no signé ba fiche ya visa tant que semaine prochaine il y a des mots à voyager et c'est fort dans la salle c'est moi je crois que ce que j'ai fait n'a pas été toloté c'est Dieu qui m'utilise yango na faut quoi na moni Jessica Basele de kono ça na été ça non image il y a comment c'est pas parmi ces biso il y a la communication patrimoine il y a une fois ma kokodio kona na CNPP yango tu na tongwa to lukana no ba déjà ba première déclaration moi na lobindenga zalaka mais pour le moment Kokodio est malade en tout cas to mona kinde ko saisa ya saki un peu élève na côté na yo yepa mema ki pe awa na kati ya CNPP non to yakinjila mo na saisa ngana zo saisa to yakinjila ben selon ba rimer bima ki abongi mais to mona maitani za na ka médiocre non malade ya mutu ala bela ka wana fo suivez la ndaka même ngabe na bela ka na tonga bala mikolo tanso to ngama kasi ita tia ngina zo to kapa ba beli ba rema ka me ta ba docteur non zo to ka mingi ta zo ko mata ta matina matiba meli ba kisi wana monike c'est normal il faut balandaka ba kisi na ya mela ba kisi na ye c'est ça Kokodio kaza monument makasi na kati ya obabengi art na kati ya mboka na biso RDC a contribuer vraiment makasi na kati ya RTN en tout cas babo excusenga mais pourquoi pas na baninga o bazalaka na bango basala la bango balisando ba papa na biso kwedi ba mama na biso ba misusu wana kotanga bakombola bango te bazala mikili ya poto bakoti na même eloko moko pona ko soutenir moningo bazalaka na bango ensemble to yoko beta moi kelelo ba yoka bisika bazali je crois dans toutes mes émissions parmi les artistes à Bolingo ce sont des artistes comédiens je crois que le coup là au moni hier la benga qui déjà ETNCava fait na une citation ya Kokodoko alors to ke na mbango te tout attend tamsusu ndenge tamsusu ibite mwana po mwana lobaki ke do papa lomba benga ka mimi na ngalema mala zobela mala ngalema te mala Kokodoko ça ndi awa yango mona na précipité mbango to memaye awa azala sécurisé parce que abungaka tamsusu 5 jours tamsusu bazwaka na njili passer mutakala zompana le temps toninga te loko wana et se répétera yango vraiment na CNPP. OK, merci na ASTV beaucoup ko tsabiso na moi un peu image auto mona ndenge ndeko Chaka Kongo yakina ndeko na biso aza pembeni awa Kokodio ko to mona Kokoshi yana benge Kokoshi tu es Kokoshi papa maman Kokoshi ozo ebanga lisusu ma RSNDP ah vous pouvez faninga OK bon comprendre ça na maladie beaucoup de personnes na kati na ASTV aspect spirituel hier ya ranze mona yo wa imana sanze moni
Yemba nzembo wana. Amaoule, amaoule, amaoule. Amaoule, amaoule. Kokodioko. Maboko pona yomoko, maboko. En tout cas, vraiment, voilà, merci. Voilà, merci Bossi Kolanda. Ndenge Kokodioko a lobby à s'exprimer na micro ya Gossip Mag. Pamba tebele bakanisa qui est akufi mais akufité aza toujours en vie. Bari mère pe bat bazo kanga ba photo na banzela ba boka na ba Facebook na ba WhatsApp et ça vraiment malamu te. Na eta waza nango alati malamu te tantôt abimaki na kanda ya maladi to ki sezo travailler na kati na nzoto na ye abimaki bongo yo kangie photo bwaki na Facebook bandeko nanga nazo conseil bino bo mekana nukotika makambo eza malamu te. Kebara on a na Facebook. Bomoni ni moko Kokodioko lobby. Kout na mona na elisusu a lobby à s'exprimer na micro ya Gossip Mag. Y a rien à dire, y a rien à ajouter. Conseil na zo pesa kaka na bino ba ebolandi biso to meka kosunga Kokodioko. O azali vraiment monument na kati ya mboka na biso RDC, précisément na kati ya capitale Kinshasa. O ya sekisaka ovai na kati na kiti wana. O ya sekisaka nga na telemi awa na kati ya ASTV en direct ya Gossip Mag. O ya binaka magine bo sepela kai na kati ya théâtre de chez nous katna otokotanga kombo te tozo citer ba kombo to sa bon publicité te na kati na kati ba chaîne na bango chaîne ezaka moko ASTV aspect spirituel bopeto na kati bopeto na libanda tozo senga vraiment tozo ko annoncer vraiment SOS na bino baya mitema malamu mitema ba mama o ba mama social ba papa social lokola Claudio Bokelo en direct ya France to meka ko fongola loboko moi 1 euro 2 euros moi 5 euros to meka ko sungande ko na biso Kokodioko eza toujours mission à suivre lobi so ki abiki mutu na ezongi normal tam so ko reconnaître na nzela opesa ke moi $1 yango na pesi lisusu vraiment merci na mama social mama Joyce Philo Matadi molongani ya pasteur Serge Matadi toujours na kati ya Jubek bino ba bazo sunganga tango nyonso la ba conseil nazo koba toujours na mosala kitoko elongo na ASTV ngana bino tozo kabwana awa pana biso eza système kaka ya Bic Rouge pana bango kuna ba chaîne na bango ba chaîne na bango ba chaîne na bango ba loso ba kiyungulu ba toboka bazanga na bango ba signal mais na ASTV aspect spirituel télévision eza mopé pasika eza Bic Rouge et ko corriger bango nyonso alava très bien foi ngala mino kabwani awa baimboka bai politique eza likamba politique te eza likamba SOS fungamako yo mto fungamaka te yo okokatana bayo.